Balobi, tambola penza mokili omona makambo. Bandeko na ngai. Makambo ya munene boye, makambo ya pasi boye, makambo ya somo boye. Mokili makambo la famille. Eza pasi na mokili o na yebite. Eza na batu mosusu na yebite ba obanda lisusu ko s'exprimaka te. Batu mosusu na oyeba lisusu te. Mutu asala boye mabe. Mutu aloba boye mabe. Mutu akende boye mabe. Soki mutu pe asali bongo te. Ezalaka mabe. Nazoyeba te la famille. Nazoyeba te. Communauté na biso finalement tolukaka nini. Communauté na biso bandeko nanga tolukelaka batu nini. Communauté na biso bandeko nanga ezalaka nini. Nini penza ezwaka biso na mutu na communauté na biso la famille. Eza pasi penza ya makasi ona lobaka nanga moko pasi bandeko nanga. Yango bomona place mosusu batunaka en tout cas congolais basala ye ndenge nini. Congolais penza auta wapi. Eloba ata batu mosusu oyo mboka nini. Bandeko nanga eza pasi. Mosusu to lekisa. La famille. Mosusu bandeko na ngai to lekisa na mwa makambo na biso o to sala. Mosusu to komona ngo que non, c'est normal, c'est ça la vie, ezaka biso ba congolais, mais mosusu pe tozo lekisa. Je me rappelle ezalaki na interview ya ndeko moko ser na biso faveur mukoko alobi nayebi population nanga, nayebi batu nanga bango bazalaka bongo, mais eza lisusu bien te bandeko nanga. C'est vrai, batu mosusu oui, toyebani, mais babilo mosusu la famille, tozo lekisa, eza lisusu bien te. Tant to sala kango bongo, to mitiaka pe na mutu ke batu oyo, bazalaka pe na mitema, bazalaka pe na makila, bazalaka pe na mai. Soki to ti yango na mutu bandeko nanga ekosala malamu mingi. Salut, chers Bouchou, salut, chers abonnés, salut, chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo Penza na meme libino comédienne na biso Mao, la famille. Nini ezoleka na ndeko na biso Mao, makambu nini esali keno, lelo mama Étoile Inès TV aya kobeta ma solo. Comme d'habitude, avant tokota kuna, ekozala bien à nous na ya ko sensibiliser bandeko nyonso ya sika. Toyebi que à chaque fois que to salaka émission ya sika, bato sika pe bakotaka. Yango na eko sensibiliser bino. Si c'est la toute première fois, ya kokota penza na chaîne abiso, chaîne moko kitoko, chaîne yaba analyse somo, chaîne moko yaba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bandeko nanga kande na lobaka ezalaka toujours bien ceux que zolandaka ya bino Étoile Inès TV. En tout cas bozala na bino ya kovanda. Bisika nyonso bozolandaka biso, bozwa penza bakiti na bino bovanda. Tango zovanda kawana, tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Côté mosusu, kandenge to salaka na système ya Tokos, talela PR. Soke moni keno eza nango tongo. Na pete nyonso na osenga na yo kota olia petit déjeuner na yo. Soki omoni ke non eza nango midi na kitoko nyonso na osenga na yo kota penza olia repas préféré na yo. Soki pe omoni ke non eza nango pokwa Étoile Inès TV a osenga na yo penza kota olia soupe na yo bandeko nanga. Na système moko kaka o tobetelaka masolo chaque jour, na système moko kaka o tolobilaka Tokos makasi.
Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi et kimayo, kimobali et telemaka bien te. Awa, yo kayango et telemi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker, ba produit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba, oteli, talendenge bimi kitoko na feti. Tozalina, gamme complet, ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Yeah. Ozalina problème ya hémorroïde, interne, topé, externe, papa, maman. Kaka na 2 jours ya pamba, omoni changement total. Pour la maladie, tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobico et zali, perte de poids, sans au ta salle de sport. Kisi a injection, P comprimé, na Gavker, bikalibela. Olingi okima, suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, po awa, tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso, ezali 100% naturel, pe et salemi, na ba plante, na ba industrie, ya Angleterre, pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo, plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo. Gavker aye na ba solution ya kilikili, Gavker aye na ba solution ya kafu. Gavker aye penza na makambo ya kitoko po na communauté congolaise. Yo obelaka mutu pasi, obelaka mukongo pasi, libumu esalaka yo pasi, matakita na ba sucre, bandeko nanga na Gavker la famille, solution ya kilikili pe ya kafu ezali. Na Gavker balobi bika libela na système kaka ya tokos makasi. Voilà la famille, lelo toye na ndeko na biso, comédien na biso na kombo ya Mao. Nini ezoleka la famille, makambo nini ezoleka na comédien na biso, makambo o esali keno mama Etoiline Ines TV lelo aya kobeta masolo. Bandeko nanga, ebele ya batu, tolandaki, tomonaki, toyokaki la famille, makambo ya liwa ya comédien na biso na kombo ya Jani Fai. Jani Fai pona batu mosusu o bayebi histoire te, parce que toyebi ke eza na batu mosusu bakotaka na bango na luengi ya kofinga ka batu, sa koyeba makambo ebandaki ndenge nini, ezalaki ndenge nini ti bakoma na niveau oyo, ebele ya batu bayebaka na bango te. Omona ka bakoti na bango pe na luengi ya kobanda kofinga. Comédien na biso na kombo ya Jani Fai na Mao. Bandeko nanga bazalaki mwasi na mobali. Balinganaki mwasi na mobali penza oyo tolobaka, basi na mwasi na mobali, bolingo. Eyaki kosala keno, tango ye mama na biso comédien na biso Mao, azalaki toujours et encore na bolingo ya Jani Fai, eyaki kosala keno, ye Jani Fai akendaki kobala mama na biso Sylvie Fai. Oyo ebele ya batu to mona combien bazoloba wana nde mwasi légitime, azalaki mwasi légitime ya Jani Fai Mati Ekiti. Mais avant abala ye bazalaki na Mao bazobi, donc nakoki kolobaka ki makangu, mais bando vanda ndaku moko. Mwasi na mobali tina ndenge Mao azwaki zemi akomi kobota bandeko nanga bolingo matakita. Eko sala ye na kote mosusu Mao ayebika ati no mobali nanga eza Jani Fai. Nzoka comédien na biso Jani Fai ake kobala nani Sylvie Fai. Tina ndenge bando kende ba répétition abando sala nini ano na ye to alliance na ye abandaki kolongolango pour que batu baye bateke aza marié, pour que Mao aye bateke azalaki marié. Jusqu'à ce que non, bande kona mosusu ya ba comédien o baye baki baye kote le melaye balobi ten osali moninga mabe basala ka mutu bongo te. Yo soki omoni ke non
ozalaki na posa kobala nani Sylvie fallait obala ye oyebisaka mao vérité que non ndenge eza boye nga na lingi yo lisusu te to oza mwasi o na revaka kobala te na ke nanga kobala ke oke kobala okomi sikoyo kobomba alliance na yo ozo obligea kolata kango. C'est ainsi que mama na biso comédienne na biso mao ayaki koyeba ba vérité nyonso e ntango wana bolingo na bango esalaki nini ekufaki. Mais na côté mosusu déjà mama na biso mao abotaki déjà bana kandenge boyebi bino moko mwana na ye wana abando lela na matanga pas possible. Alors tina ndenge papa na biso akendaki na ye poto ake kokutana na Labrine kandenge bolingo mataki ta kote mosusu toyebi ke eza ba jeu ya ba congolais ebele ba congolais ebele basalaka bongo mona ta mobali aotinda mwasi na yazo kendo sala kindumba pona bango nyonso batia ba mbongo ensemble baliaka batu mosusu bandeko na ngai omona mwasi azo kotika mobali na ye abima na basi mosusu baza na bambongo poke bapesaka mobali mbongo amemaka na ndako batu mosusu bazalaka bongo tina ndenge ka ndenge boyebi papa na biso Janifa ya bando bota na Labrine kote mosusu Sylvia azalaki awa bayebaki makambo nyonso ezokende kuna ezaka somo na communauté na biso mais wana eza nde makambo ona ye kobetela lisolo awa te. Lelo penza na ye na makambo ya Mao, comédienne Mao Vigule. Ebele ya batu ba ye kofinga Mao na niveau moko pas possible. Bande konanga yo sala pasi. Après matanga tout na kati ya matanga ndenge Mao abandaki kolela. Premier jour à matanga ba filma ndeko na biso comédienne na biso Mao Vigule. Ndenge abandaki kolela bande konanga ye. Tina ndenge ebembe ezonga kikine. Mama na biso Mao abandaki kolela makasi ba mafinga ezalaki kaka matakita batu ba finga Mao na niveau moko pas possible yango bandeko nanga na mimelaki bino moi makambo na biso to ya kosolola ka ndenge to sololaka toujours chez Étoile Ines TV tolingaka na biso mutu na mutu apesa ba point de vue na ye mutu na mutu a loba ndenge nini azomona wana nde ezalaka moi objectif a chaîne abiso sikoyo na ekotu na bino la famille ndenge Mao abandaki kolela papa ya bana na ye baza mwasi na mobali te na minute oyo mama na biso Mao Vigule aza na moi chéri na ye aza na moi mobali na ye donc vie amoureuse na ye asika côté mosusu bien que papa Jani akufi mais babota na ye sikoyo yango na ekotuna selon bino ndenge Mao Vigule abandaki kolela asalaki bien to asalaki bien te kolela ex na ye to papa ya mwana na ye asalaki bien la famille to asalaki bien te ka ndenge to salaka na ba commentaire bandeko nanga bo pesa na ba commentaire parce que mama na biso Mao ba finga ye makasi pourquoi parce que azolela papa ya bana na ye batu balobi Mao ayoka soni ye akoki kolela bongo te mutu oyo akoki kolela peut-être bongo eza Labrine to Sylvie Faye nde bakoki kolela bongo mais Mao akoki kolela bongo te parce que azalaka lisusu mobali na ye te bien que babala na ye mais bazalaka lisusu mwasi na mobali te akoki kolela bongo te yango mitu na bandeko na ngai est-ce que mama na biso to comédienne na biso Mao Vigule asalaki bientôt asalaki mabe ndenge alelaki papa ya bana na ye kana ba commentaire la famille mon numéro est là soki boza na besoin peut-être ya ko solo la nangai en tout cas bozala na bino free kande to lobaka na anglais ya ko komela kanga na WhatsApp ya ko benga kanga to solo na biso na ndenge moko ya malamu. Comme d'habitude, Étoile Ines TV pe ayaka na ba point de vue na ye. Mutu na mutu za pe na ba point de vue na ye quand même nga pe na zalaka na point de vue nanga. Alors avant na kota na moi point de vue nanga e kozala malamu mingi na ya kopesa nanu ba matondo. Yango na ye kopesa ba matondo na ye moko sponsor na biso officiel. Sponsor na biso oya tika ka biso te, sponsor na biso oya zalaka toujours et encore
elongo na Étoile Ines TV na yekopesa ba matondo na sponsor na biso officiel na kombo surtout ya Jésus-Christ de Nazareth. Ba matondo ebele to ba grand merci na balandi nyonso ya Étoile Ines TV ba o nyonso bazwaka penza ta na bango pona kolandaka biso de partout en tout cas na yekopesa bino ba merci penza ebele. Nzambe alola apambola moko na moko. Bambote nanga na ye moko Linda Bukulu ya balinda mwasi Nzambe. Bambote nanga na Madame Marie-José Chala na pesio bambote bisika nyonso penza ozolandaka Étoile Ines TV. Bambote nanga na ye moko Madame Céline Kaba na pesio bambote na pesi bambote penza na Madame Judith Diampovisa bisika nyonsoza na pesio bambote na système kaka ya tokos. Bambote na ba mama nanga chéri, ba mama nyonso o babenga nga o nyonso bazongisa nga na nzela soki na lobi mabe ba lobi ke non Étoile wana olobaki mabe. En tout cas na kopesa bino ba merci Mama Titi, Mama Tina Sambia, Mama Joséphine, Mama Germaine depuis États-Unis. Ba merci mingi makasi na système moko ya kitoko. Voilà. Comme d'habitude, la famille nayaka toujours et encore na moi point de vue nanga selon nga indingi na moni makambo. La famille nalobaka toujours ceux to sala ba commentaire, to sala ngo penza na pete nyonso, to sala ba commentaire ya koya ko finga te. Ba finga déjà mama mayo ebele. Alors biso to ya ko batisa awate, mais to zongisa kaka mutu na nzela. Soki asali mabe, soki asali pe malamu, kozongisa kaka mutu na nzela na ndenge ya bien. Et ça la kamalamu mingi. Parce que y a tant de personnes, mosusu, bango pe ba leka to. Un jour ba koleka na ba situation ya bongo. Conseil nini, boko tiko pesa. Donc, ezalaka moi bongo. De mon côté, en tout cas, eloko na koti koloba, toza batu. La famille. Toza batu. Bon, soki mutu akufi. Soki penza mutu akufi. Ezala mutu oyo azalaka pembeni na yo mutu o penza boyebani to ezala mutu oyo boyebani te. Mutu soki akufi esalaka pasi. Nga mosusu nazalaka omona mosusu koti peut-être na ba Facebook omonika photo ya mutu balobi ke non mutu akufi boye. La famille esalaka nga directement pasi. Bien que je ne connais pas la personne, mais esalaka toujours pasi. Yo moko omi lobeli na ebite na famille na ye oyo tala kutu akufi jeune boye tala kutu akufi boye. Donc esalaka toujours passer. Siko soki komi na mutu oyo oyebi ezala mutu a quartier na yo ezala membre ya famille na yo bandeko nanga esalaka pasi penza kaka ya makasi. Ataka mutu a quartier denye ka tovandaka na ba quartier oyo kaka keno mutu akufi la famille ezalaka pasi penza pona kondima. Mutu nyonso ezalaka toujours pasi. Naka ya ndeko na biso to comédienne na biso Mao Kivule. Bandeko nanga. Jani Fai, premièrement, azalaki collègue na ye de service. Dede, azalaki bolingo na ye balingana. Balingana ki. Bapasaki des années ensemble. Tobo sanate. Bolingo penza mutu oya tiaki na motema. Et surtout bakomaki na niveau ya kobota. Moni déjà moi si soki andimi kobota na mobali. Seki alingi ye. Moi si penza soki andimi kobota na mobali. Seki asali nini bandeko nanga alingi ye. Ti bakoma na niveau ya kobota wana. Bolingo ezalaki ya makasi. Ata soki peut-être mobali alingaki ye te. Mais na kote ya mwasi alingaki ye. Ata ndenge papa Jani Fai akendaki kobala mwasi mosusu atiki Mao. Je sais que kanda ezalaki ya makasi. Kanda wana ezalaki ya makasi peut-être komona ye na bomo iboye. Azana ye bien moi kanda otala alobi mobalo penzanga na lingaki na motema nanga aboyi kobala nga a préféré akendo bala mwasi mosusu. Kanda wana c'est tout à fait normal. Mais mobala ngo baya koyebisa yo ke non mobala kufi. Tozala batu. Tozala penza batu.
Ye Mao tango alelaki bongo parce que Gianni Faye, premièrement, azalaki collègue de service. Deuxièmement, azalaki bolingo ya vie na ye. De trois, la famille. Azalaki papa ya mwana na ye. Papa ya mwana na ye. Imaginez na minute oyo. Mwana ya nani? Ya Mao. Atikala orphelin de père. Mais c'est tout à fait normal. Ya kolela. Ce que ça peut-être que non. Ezaka mutu bo wandaki kobima na ye. Mutu wana sali nini akufi bobota na ye te. Akufi. Mais tous à la batou quand même. Aza mutu obo passa na ye ba mois ensemble. Ba né ensemble. Okoki peut-être kolela. Peut-être que ne la matanga ndo woloba. Ah. Comme quand nenge boyebi ba ekolo yaka na makambo na bango. O ekoli mati. O ekoli ekiti. Peut-être. Mais ceux qui ke makambo ba ekolo ezalaki te. Okoki okende pe na mogoleli. Parce que eza mutu obo lingana. Eza mutu obo yebana. C'est tout à fait normal. Ata soki bokabwana, ata soki simba kite. Eza te ke no ko garder kanda wana mutu akufi yo vandi na yo garder kanda parce que non, ça n'a pas de sens. Mao alela bongo nga soki na koti ya makasi. Alela bongo makasi pona mwana na ye. Et de deux, kolela na ye mingi ezalaki kolela moko ya kanda ya koloba ke non ozalaki na ngai. Liwa oyo yakite. Otiki nga oke kobala Sylvie. Otiki nga oke epa ya Labrine. Tala lelo na maboko ya Labrine de place oke kokufa. Bakanda nyonso abandobi misango na kolela. Batu mosusu ba s'exprimaka bongo la famille. Ezalaka mwa bongo botika Mao kimia s'il vous plaît. Rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Bienvenue, welcome, karibu kwa wote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille dans mutu nyonso openza azalaka na posa okota na mozindo ya prière. Rendez-vous le 19 la famille na stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Jour wana bandeko nanga, adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka, batu oyo bakota ba jeune na ba jeune ba priya ba solution ezate. Mais jour à le 19 la famille et kozalande somo stade de Martyr. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Wana toromona na kaka le 19 mai na stade de Martyr avec le pasteur, le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo na stade de Martyr.